Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner. Kunani ba pesa ba sangwa bien, ya kimia pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Mig Niema Solo la vérité. Mais New Style et la raming arnakoula moto moyembe. Quand on voit New Style, batala leader anan. On a déjà un leader za yote. Tengana tenabi tengana za tozari ba leader. Ba leader na bine za ka Charline Paka. Pakaza bureau, pakayemba rati. Alobaki on est leader. Pakayemba na orchestre ni, pas un leader. Ngala longo pa wera, na longo pa héritier, na longo pa faire pour na yemba l'orchestre paka. Atayomo. Anakli. Wana mankenga. Anakli. Na manki o teme yemo ko Charline Paka lobaki aza leader na bine président na. Alors les Canadiens donc banda lelo boye baraka Charlie Pakaza revient na biso oyo to associer na masolo to s'associer dirige na masolo yo en tant que azavie azala baboule mais tellement tout le monde na baboule ngo pende to kanisa ki za baboule ngo ti vous comprenez baboule ngo zo mema biso na ba Mig Niema Solo la vérité. salaka bananga yonde projet nanga bapesa yo valeur babosalanga imo bamie kajude colonne fait despertose nano mushinga kalanga tamawa nalali kala sunganga mamanga nakoyeba yo ndanga nini yo Mig Niema Solo la vérité. bana kini bopesanga chance bana partout dans le monde entier bopesanga chance je vais chanter na oyemba nanga koleka batute nayebi ke bozela mino mpe nga te mais nazobimisa kaka nde batutu babimisaka donc bozala décide quoi je suis un chanteur oyebi je resterai le même Mig Niema Solo la vérité. kolongwa epa gogan eza ke c'est-à-dire natalaki nazalaki na mwa vision nanga tu vois namonaki temps nanga ekoki sikoyo na banda kozala un peu libre artistiquement c'est-à-dire moi so beta na orchestre batu tu dépends de l'orchestre nanga un peu naza indépendant nakoka kobimisa oyo nalingaka nabimisa donc ezalaki kaka ke temps nanga namonaki ke temps nanga sikoyo ekoki oyo nakoki se retirer na latine basalanga niko ni eloko ya mabe vous comprendre. Mig Niema Solo la vérité. Bonsoir, bonjour, salut très chers internautes, à tous les abonnés de Solo la vérité. C'est toujours la votre Barbie française. L'inde bon monde na kana febino na kimi plateau mukelelo mais ça renda qu'on a biso to zonga to ça sur l'émission mususu. Aujourd'hui je suis avec R Kelly en athlé. Donc mingo to lobeza te na ko expliquer te po bino mo boye bié. Ayeba ni plaza star abeta na ba wenge bino mo boye bino na ko expliquer bino te. Pour ce moment déjà R Kelly bon on a déjà ko lobada ba œuvre na déjà. Et tout ça Kelly to ko développer selon confinement des autres depuis Kelly ba uta ki ba ki luanda ba ki na orchestre na bango to monde ba panzani ba msusu ba ki osenga wata pardon pour ba zonga na orchestre Kelly atikali moko et puis Charline Paka na bandenge na ye ba panzani bango nyon surtout paracomi disparu porté disparu et puis ba ambulance to ba sous position na bango te yango lelo. C'est la toute première photo yamba R Kelly en athlé na kati ya Solo la vérité na sabi no plaisir bana Solo la vérité na bebi no R Kelly en athlé na kati ya Solo la vérité pour to solana ye to développer puis to yeba pourquoi ba yaki awa et puis pourquoi ba panzani pourquoi Charlie ake na côté na ye puis to ko sola ngo so mbale. Bonsoir. Ouais, bonsoir de partout. Je salue premièrement le tout puissant créateur donc Kolo parce que yende mozali c'est nyonso. Donc et puis moni ba remerciement na ngai na kiti wana nazomona bazo benga business class di Kando Maboko Bank M-Pesa balobi muto azana mbongo na confinement parce que moi na Luanda ba patron na banda yo ba patron belé ba cha ba makelele botan na na Luanda na confirmer que ba patron musu bazala musu na balar ti balar évidé. Donc merci di Kando business Maboko Bank staff tout. Oui, ça rappelle le prêtre du Kando Maboko Bank, nous sénateur Adrisha automatique, sans oublier Joe fils, chauffeur patron. Donc bambo te trop batou ba Hollanda. Donc na ke na mon na staff nanga parce que j'ai tout na staff. Na vraiment na staff.
soutenir Arkeli Arnakula. Je vois mon ami Amédée Mackenzie, le fondé du groupe. Amédée Mackenzie, Nesha Pindi, Bernard Cavalli, Pati Bilé, le docteur, je te salue. Autorité morale, l'honorable Alpha Imbolo, on est entré pour Ok, merci beaucoup. Avant tout, Banda, je profite à saluer mon boss Miguel Pangelingeli depuis Paris et puis notre responsable officiel. Parle du 5 juillet. Pourquoi pas saluer mon parrain Ben, les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient, et puis au patron Bogos, hein, les plus beaux patrons de l'Afrique centrale, les boss Abed Achou, les patrons de Sokina, les patrons de Rotana. Abed Achou, on a PCP Bambote, les patrons Bogos. Donc, il y a et à King Silo va papa na Marisa, King Silo va na Marisa, l'homme qui chute à l'oreille du boss Abed Achou, en a clé. C'est la toute première photo Yambayo, on a kata solo la vérité. Hein? Expliquer ce parcours na yo bandawa puis utawa puis tio comme na niveau comme peu comme Erkeli. Ouais, premièrement, moni na robanda parcours, moni parcours na lobango trop parce que c'est la première fois en émission na yo, on peut commencer toujours na banda Erkeli banda oyemba na chorale. Ndenge zala ne batutu basala ba bandara. Na bandi na chorale à 7 ans déjà na bandi oyemba na ba chorale après dans l'église avec un instrument des alara chantre à l'église. Après, nous avons combiné nous avons chic. Chic chant, chic chant. Après, comme un moment moko, on a coli pena, comme un moment moko, et c'est là qu'il y a qui ina parce que na coli ça sous nous le moi savoir faire ya ndule. Na kinda ki ina na ina wana tu na ba master. Tout le monde a un master, des étudiants, vous avez quelques masters, tout ça, le groupe Nabiso, quand on a un Kabuklino Delina. Na kati Kabuklino, on a tout ça qui ngai, Pacheli Monka, moi le fait monib, na Jonathan Wendy, ma salanga Franck Kapaya, le loba na F victime na Jonathan Wendy. J'étais salé Franck Kapaya en direct de Mikili, donc ma salangai et Laetitia Lokwa, tout ça là, tout bêta. Tobeta festival moko et salama na yolo Yaziz Makukula tobimara deuxième après wana comme tobando leka na ba chaîne na ça la connaissance na un ami Isaac Mai passe à la grosse caisse. Je salue Isaac Mai, c'est mon pote donc mon grand frère mais c'est un pote ramena ba pire comme un master quoi avec sanga te Erkeli ozoyemba bien c'est bien groupe na bino ina mais Cheta azoluka ba ténoriste Jésus des nuances. Puis au memanga il pas faire rigola na sali test c'est bon to embi ba leke to embi la paix après moi makambo yo kota yo ebika ba orchestre bato baza pembe na ba leader baza trop moi ba songi après yo sala ke Jésus des nuances a révoqué nga tant a révoqué nga après na yo kende maison mère mais maison mère na côté lango na nzela ya kakol se bunda machine na kenda luki na palais tant na kotaka la samba boy nga test pena bon test na sala parce que maison mère est une grande école donc soko yé faut sala ato yemba ndenge nini ato lia chan ndenge nini soko yé wana faut le cas par test na le cas qui na test après wana na ozo ba mudinda ba bouquet de fleurs et ba vocal moi belé après bata la team ba solliciter nga na ke la team to ke États-Unis après na zongi après nzamba yo benga nga alobi te yo foza non boye new style salani ti lelo quoi toza Luanda voilà. Ok, merci beaucoup. Et arriva ki ndenge nini olongwa pa wera et puis au sangana ambulance na Charlie Paka boya tina lona bo ndobeta ba concert na bino. Bon, kolongwa pas héritier na kotimba mo parce que na comprendre question na yo. Kolongwa et pas Gogan ezake c'est-à-dire natalaki na moi vision na nga, tu vois. Na monaki tananga ekoki siko na banda kozala un peu libre artistiquement. C'est-à-dire moi je suis dans l'orchestre tu dépends de l'orchestre. Là un peu dans un indépendant na koka ko bimisa o na lingana bimisa donc ezalika ke tananga na mona ke tananga ce que koki oyo na ko se retirer na la team basalanga niko ni eloko mabe vous comprendre na sens wana c'est un peu ça quoi.
Erkeli ou t'as pas fait ou t'es pas oui rançon ou t'as pas héritier. Ou c'est soit différence ça va vocal ou sala pour ba fan sola vete ba bonne sola vete ba. Ouais donc et déjà pas ferré ba yoka ki leke ça le miroir et ça like lelo ba dikando business ba yoka ba da découvrir Arkeli lelo ba te belé net autorité morale venanga Alpha Imbolo venanga Kelvis Nkoi ya Pamela Boteka na Kenya azala pe à mon avis na venanga mususu le professeur Gili Eyali na bo santé commandant pour na peso bambote donc on et pas faire ego là pas juste des nuances na kenda na ba ba salaka penanga yonde projet nanga ba pesa yo valeur pa bo salanga ima bamie kajuda colonne fait despertos na no mushinga kalanga tamawa Nalali kala sunanga mamanga na koyeba yo ndanga nini yo wana ezalaki eloko esalaki ke mokili me comprendre ce que arnakula tant na oya maison mère première vocale na yamba mo bendanga alisi baba nani abandanga mokonzalaka sadi après na oya là-bas bouquet de fleurs na poncelio Pona lati sa chérie nanga voile ngala lata costume oh lingo nana koti nana ko après wana na flashing eta après na ya lisusu ma multiplier ba vitesse kole kata la paix bebe nanga motema linga kana bondela ye na malembe après na ya susu mudinda o esala yike Arkeli a signé titre merci encore une fois dans le roi de la forêt Big Boss grâce à yo lelo na un titre dans le monde, c'est-à-dire na un titre na Tchanzembo. Oyo mukili yo kanga na s'exprimer. Merci beaucoup parce que moni et pas Igor le roi de la forêt ça premier album na yemba parce que pas faire na yemba yika single. Vous comprenez? Ko yemba album na yemba on a wenge donc na pesa Igor le roi de la forêt ba merci à trop. Lelo batuso nazo le kalanzela ba yembelanga arnaqué alati pantalon mudinda eza ba œuvre o etikala eza mwana nanga o ya liboso na bota donc na nzemona na sepela mingi na parti au parti pene bomangira bokomo salanga kanai pauti vraiment na wenze bomisombeli kaka fumba bosani ko sombelanga mikila et pourtant boto salaki avokana sala wenze osalaki tunanga papa la banana la mbela yo nini yango nana lingaka mingi misunyo komo sombelanga makenena Soto nangese bendete kaseza mosunyo mama wawa sakana nanga malembe donc eza nzembo o epesanga makambo na wenge donc merci beaucoup encore une fois dans le roi de la forêt et puis pas héritier dommage na invité na yembaki na ba studio mais ndenge makamando okendela pas de polémique moni Arkeli lelo na décidé na on sa musique à polémique c'est moni musique lelo à polémique trop de polémique moni ba polémique monsieur ba polémique à buzoba vous comprenez donc pas héritier na sala vocalité na yembati donc c'est ça. OK, merci Arkeli et arrivé ndenge nini beaucoup mana loin depuis bo panzana na ba ambulance et puis na ba paka bo panzani oui ya solo oui mais bon ba bazonge pa wata ba senga dia ba pardon oh non banani ambulance sanga na ebita bo ebite ka ambulance o senga pardon zonge pa wata c'est nan limite que ambulance o senga pardon zonga pa wata bo jires bon na ebite yem to informer nga mais new style et la raming arnakula moto moyembe quand on voit new style batala leader anani bazo mona déjà nga na leader za yotin tengana tena biteke na za tozari ba leader ba leader na bineza ka Charline Paka pakaza bureau pakayemba ati aloba ki on est leader pakayemba na orchestre ni poza leader nga la longwe pa wera na longwe pa héritier na longwe pa faire pour na yemba l'orchestre paka atayono anakle wana mankenga anakle na manki oteme yemo ko Charline Paka aloba ki aza leader na président na alors les kana be mission donc banda lelo boye ba ke Charline Paka za rave na biso oyo to s'associer na masolo to s'associer dirige na masolo yo en tant que azavie azala baboule mais tellement tout le monde na baboule ngo pende to kanisa ki za baboule ngo ti vous comprenez baboule ngo zo mema biso na ba shit
omoni nocha yango omoni dikando business maboko banka pêche ngai mbala moko na bimi. Et donc à partir ya lelo monde entier omoni les émissions elandama partout appelez-moi Moto Moyembi Aranakula. Donc ba surprise ezali ba surprise ezoya omoni new style eza na leçon na bina longwe na new style eza lo rolo baké na longwe na orchestre mo onga mo na la liberté new style ceux qui ba na posa na ngai ba bengi nga Aranakula toza mwandu le moto zi production moto zi contrat mo bena oya na beti mais na minute on azo concentrer nanu kala mingi te yoka ma ezo bima yoka ma eza single on azo yemba ya yo moko na part na yo yoka ma eza single on azo yemba moni nga na yembi déjà na mais vos arabino ensemble est-ce que pourquoi zo kabula ki on a dans new style nga na yemba yo so comprendre ga te bat na ndako yoka ma eza single eza eloko on azo bimisa signé la chanson est signée la chanson ngala bi ngama mbo kabone etali ngati o ko kabwana bato basala bo bazo senga ba pardon bazonga ba o bazo sala bo la ngala za na te nga esprit na ngana zo concentrer na yoka mawa oyo nazo embela dikando business class maboko bank Anaclé voilà et sa position boyaki bino nyonso tout ce comment se fait-il qu'ils ont ozobimisa singa no yoka mawa ozobimisa ngo yo moko ça veut dire que bokabwani non ngala ko kabwana te ça dit moi ngala ajisoute na ba te ngai to kabwani new style c'est moi Aranakula bon et on a déjà na podium wana mutali boso batalaka bazomona ngai en tant que lumière bon j'irai à sa porte à la masse ambulance à sa grand animateur à confirmer abeta ba 7 jours à confirmer pas de polémique moni ngalo beta musique o lelo moi musique na obeta donc eza musique ya kakipaka kokolo o fallait aloba di cap no kakipaka kokolo donc moi na mai bana mai o a décidé asala akendo azonga asala boy wana eza ba faire na bango moni ngala za grand garçon mon enfant na za msuna za net na za trop na réfléchissera trop na za moi humble na za moi doux nde baloba timide nde baloba quoi na vandaka trop na boulaka trop na o comprendre que arkeli na za déjà valeur na za déjà combo na nenga mabete so na leki na nzela ata na Luanda boy ba ba ke o arkeli ambulance pas les quoi ba ki op ambulance to moni bat musu te na bite ke na nga frère na ngate ambulance moni ba misele lo be pe ba sa ba succès so aleki ba même so ba yebi ka na nzembo ne mais yemo bo ba yebete tu vois mais biso ce que to zo grâce wana bazo yebo ato lati chapeau ato lati di net au camoufler vous comprenez donc pas de polémique ezalango c'est laisser le temps au temps maintenant ezata ya Moto Moyembi nazo yemba bana kini bana partout bana monde entier bopesa nga chance na yebi ke bozela bino ngate na yebi ke bozela bino ngate ngana zala nga le chèque ya batutu oza le chèque bopesa nga parce que amo pour le lokomi te kokoka est-ce que yo koka ina kingani o kokoko sala lokola kingani donc je suis pas là naza na minute oyo appelez-moi Moto Moyembi Aranakula nazo préparer naza na kati ya studio et puis finissage à studio na nga nazo sala na Luanda et kosila na Kinshasa et puis to kofanda na bureau to kotala to retourner clip to kosala image ya clip na mboka nini parce que moni nazala mutu azana mbongo na minitio na Ngola wana hein yo na otanga bakumba dikando zo comprendre te na oyo ka vraiment na minitio mutaliki batu tout na Ngola na mbongo na ndenga mabete parce que confinement moni ba patron mususu orobenge bona oyana pourquoi akanga chombo ti lelo alia fond vous comprenez donc tozoyemba dikando business maboko bank single zobima bozela désormais bana ngolé puis ba fana ya Anaclé puis bana so babona sur la vérité Anaclé à sa orchestre na imo comment on écoute nini wala photo fana na ba automatique wala fona benga ba master nga ba Mede Makenzi na master nga ba Nesha Pindi wala photo fana na ba Drisha sénateur to fanda total to pesa kombo wana ni mais mingi bo mesana ka arnaquer ko moni ko sala orchestre na mbongo sala orchestre te ko futa bana bato bazo ya wana wala ba musicien na ba danseuse et puis ba instrument na yo ngai na ngala za arkeli na zo embala ka ba nzemo na lobimisa so na moni na komi na poids ya osala mouvement na annoncer kombo orchestre na minute oyo naza na studio nazo lamba Anaclé voilà inspiration et puis na kati wana boyoka ba chanson ba Kelvis Nkoi
bokoyoka ba chanson ba Guy Basket deux continents na kati wana Anaclé inspiration no euti wapi bandi ndenge ni po boyaki ensemble ke bozonga ensemble mais on ndenge balobi na ba idée olongo ça orchestre na yo moko to ndenge ni po boyaki na baninga je te rappelle moni soki moni so botambola 5 4 8 personnes bino tout ba chef c'est la merde on comprend mais tant que besoin reconnaître que Arkelinda za lumière Arkelinda za image ya mouvement pour anité bokolo bato na minute bon biso tout tout en simano Arkelinda to peso makam on comprend bon ngala tali na grand garçon je peux pas beaucoup traîner dans des trucs où ils pesanga et pesanga makambuti tu vois donc il faut naza preuve ya maman bébé na laksa qui de quoi je suis capable. Vous comprenez? J'ai le talent, je chante bien. Na la moi voix nanga bien, na la moi aspect nanga. Na la moi bien. Na la moi ba ketch nanga ya sika. Hein? Na la moi ba yoji nanga na lati. Na ebité so na telema. Na la moi ba yoji nanga. Bon, na ebité quoi. Vous comprenez? Bana ki ni bo pesanga chance, bana partout dans le monde entier. Bo pesanga chance, je vais chanter. Na oyemba nanga koleka batute. Na ebike boze na mino penga te mais na zo bimisaka ka nde batutu ba bimisaka donc vous avez décidé quoi. Je suis un chanteur. Oui, je resterai le même. Merci. Tu m'as les bons ma B0 hein, les cœurs de Priscilla Wezatokos, papa parrain Eliana. Dans le monde entier, bana Kinshasa et puis partout dans le monde, place vous allez, vous qui en a clé abi qui a longé na new style comme na oyaye mu passer l'orchestre na ye. Anaclé, ebi ke ba bina filé comme na succès, ba benga mikolo tonton succès. Ba bina filé baza, ba robi le mundibu, ba déplique pomba, ba faire rigola, ba fali poupa, ba vibrator yale. Donc ba musicien baza ebelé. En plus ba ça ba si en plus ebi ke musique alele comme na kisi hein. Na lobité ke ba on ba simba kisi. Moni RDC za aux États-Unis. Vous comprenez? Les États-Unis za que les autres artistes moi abimi et déranger nango Rihanna te. Hein? Soit artiste monsieur abimi kuna et déranger nango MC nani Lil Wayne te. Vous comprenez? Dans sens wana RDC za mboka il a plus de combien de millions d'habitants. Vous comprenez? Donc les gens qui ont été bana kin bana bato ba Hollande biso ba téléspectateurs ba retenir na loba mingi te. Vous comprenez? Bo juger nga na boulot na musala na osala. Oui, certes ba master bazali ba kangi. Na robo yango te ke ba master ba osala ba boulot na bango bien. Mais les ara système ka tindika ko tsanga pe na fanda. Au fanda yo za kisi te oza succès ndeni. Faut simba kisi. Musique na kisi. Oui. Ngane na ebele musique ya nango gwate ezala savoir faire bon zo banga bon yo gesi mano kisi oyem osa succès ka so oyem osa succès tuna bina filer succès on eza ndenge nini donc pourtant yo banda mbala moko obana ngo makambo succès on ba mo so olinga mingi non aza jeune congolais aza jeune talent azo moi ma na succès c'est bon succès ton ndimi bon ça va quoi ça va ton ndimi na biso parce que non moi yo bakisa ba charge te. Non. Pourtant, on simba te comme on te bafali bazaki wana. Il faut te ba eloko mo. Ma sœur, moni ngai naza mission on a botami leloti. Na bimi leloti. Moni bato ebele botanga pe na bato otanga bango boye pe ngana batalanga na TV na ndenga mabeti. Tango na oyemba lekeleke. Ba misu ba OK non chic. Wa banani. Te na polémique te. On comprend. Et le rezake o bato faut ba retenir bazela ngai. C'est-à-dire bazela na osela bango la bonne musique. La bonne musique parce que dans une expérience il y a robeta vous a pembe na ba Jésus de nuances pour les école de formation à Igor Roi de la Forêt. Vous comprenez? Et puis mission ya Fabregas nan bébé Bouchou. Voilà. Mais bébé Bouchou a obimsabi umne ka mingi taote ko embele Willy Musheni ko da nga parce que no embela bébé Bouchou ba mote na nga no embela sko di kando business maboko bank. Yo kama yo ka titre nzembo yo kama na leli to moni na yembi lo roi so na sisi moni na nde na yembi na studio donc na mi mona so na sisi na mona mna ke so après ko avoir ko yemba na kotimba mona ke
na koti ba cercueil wana pona osenga jour wana tant na studio ça dit tant na wandoyemba tina osisa nga image na imaginer déjà que son assisi awa na koti na donc nde na oyemba za lokwa na oyemba suti donc eza chance na ngai ya suka na zwi anakle donc fona eza lokwa pernati et raté te vous avez un producteur vous êtes trop sûr que c'est mon musique à lelo na Congo ba producteur bazala suti nango eza producteur bien affilé à la producteur David Monso a produit un an. Il y a héritier. David Monso producteur. On a rappelé aussi journaliste. Non, David Monso producteur et héritier. C'est que vous un producteur. Tu as un bateau, moi balingi ngamo mingi quoi. Au bateau pena ba vandi bo avant souci artiste. Donc c'est belé. Anakle lelo ça l'orchestre na yo aux ba mission no ba misupe au formé ba on a 4. Lelo to mona ko pa wera okepa to mona ko pa ferré okepa wera et puis pa héritier longwe ba tikala na bilo mona mutema donc ça veut dire ba passi quoi lelo yo pe oza papa ko former bana lobilo ba ko ba pa musicien so ceux qui ba longwe ba ko mikotika moko akei et ça la ndenge ni siko nga bien na ngeza ke nga la sa na orchestre te pour nga na comme na l'art te ya yo no c'est son orchestre wando futa ba musicien. C'est-à-dire que nga na osala nga na zo yemba na ba studio c'est-à-dire nazo sala na banzembo na bimisa na opesa na makamu na mokili parce que moni na yemba na nga na sala ba solo vocal na yemba pe mudinda mais ce que makamu na ngina sala eza na ba o ezo utanga c'est-à-dire moni na orchestre ba dineto ndo beta okoya na nzembo na yo oye na ngona ligne oyo mais parce que tozaka na ba directeur artistique na ba groupe olongo no mo lotaki oyemba ngo ndenge lotelaki yango te tu vois oya bo ba buku yango ba peso nzela mo ezape mabete ezaka bien tu vois maintenant siko na nazoza asko libre ya oyemba o na olota on comprend donc ba musicien kolongwa eza ebandi lelo te et ça langa pasité lelo so na monique na komi so na ba moyen ça l'orchestre so musicien longo eza normal biso pe to longwe so beto longwaki donc so misa longwenga eza moni yango mona ke artiste tango za leader oui certes la force d'ensemble c'est très important mais faut se contaraï na yo moronam tu vois donc lelo na longa pa wata que ça va te kufi wera kufa fera kufi voilà donc ba mission on a pe tango ba longa pa langa orchestre na ngai kufa te voilà. Ok, Anakle aussi ceux qui ont la boss Dikano Maboko Bank business class boss Dikano Maboko Bank business class donc nzembo za moko wana to banzembo za ebele na ba titre bon tozo ke na bango na parce que esprit eroya o album esprit yo regarder comme ba titre album esprit eroya mais tozo pesa bango na moi ba vangu bazwana nous ba single et bando kende single à single c'est-à-dire single to baki single moko après 3 mois 4 mois deuxième single et puis to tala siko so to monde te komina ba moyen ya osala album voilà. Ok, Anakle nazo mona oza un peu trop sur na album nezo bima o héritier lobaki non ceux qui retirent des simbités je mets ma main à coup donc yo au sala bongo. Bon, même la main à couper, bon, c'est leur conviction mutuelle. On a prouvé, on a aussi la concurrence dans mutualité. On a bien oyemba public, oyo ba consommer, ba yokanga, ba consommer chanson de ba lobake. Arkeli, c'est bon ou ça va pas. Vous comprenez? On a aussi la musicien, on a aussi la bonne musique, on présenter les bango. Na kopesa ngo makambo basala ke la bonne musique epesa makambo epesaka nga suki na nga wana on a jamais à couper oh tati ok merci vu que vous êtes déjà na boss Dikano Maboko Bank nazaka na boss Dikano Maboko Bank te omoni boss Dikano Maboko Bank aza a producteur te ndoko amisi bomoni aza producteur te azaka mutu moko ya mbongo alingi artiste c'est-à-dire aza la posa ya épanouissement artiste aotala po eza kati artiste amona artiste aza na ba potentialité belé
aro fan aro kendeka boye ti donc alingi ko valoriser artiste c'est pas dit que son abi na dikando maboko bangi batu musu ya mbongo baya te non boya na bino dikando zawana azune ka nzembo aza muto alingi ko soutenir artiste vous comprenez na projet na ye ona nango oh soki pe oza nani baba o ba Jeff Njadi le teta soki pe na Jeff Njadi le teta to abeda show alobiaya to boya te vous comprenez dans ce sens quoi. OK, R Kelly tout le monde que tu l'on pas Wata. Si arrivé que Wata bimisi album na e ba inviter R Kelly qui côté vocal au kende to boya. Ngai déjà na Wata to na ba bon terme parce que banzembo nyonso to yemba na wenge banzembo na nyonso na participa. Nga lelo na rose na problème na héritier Watanabe te. So na komi na problème na héritier Watanabe. Wana M susu. Wana komi M suma mutema mabe. Mo be musique ya mo pese nga pe moi chuki ezaka na ngeza musique eza existe. Mais naza reconnaissant la moi mobali wana. Moni hein? Le fait que ozoabi R Kelly à côté de l'ambassade à zéro mois visa et là on a payé baksa pe moi quelque chose na carrière le lo R Kelly américain na kina on a billet na ngata grâce à Noko donc pas ça on a payé bambote na moni a mikilia mais ça se confirme bambote ya trop Gucci courage toujours c'est la meilleure chimie des mots parce que bateau ba luka kina lo ba mabe héritier bo sambo vous comprenez toujours c'est la meilleure chimie des mots bima pour ça meilleure chimie des mots bimi na yo kango pour na yebi yango na yebi ndeto beta kango parce que na yebi maramboni ni sauce nini elamba mawana parce que nazala kitango zo salama na participa malgré na kina la ngoti na sukate vous comprenez balbum tout ezo eurobima awa na kosomba pena na kocha na parler na zo yoka pona kola vous comprenez un bon artiste aza oyo ayokaka 7 jours et là il y avait na biso Igor Roi de la forêt net acoustique à Jésus de Nias na minute acoustique wana na zo yoka ngo. Vous comprenez? Acoustique makambo. Non, c'est ça l'acoustique. Kabose. Kabose, c'est l'acoustique. Ah non, yoka, non, tchana yoka. OK. R Kelly, nous mon nom, au single nozo bimisa oyo. Est-ce que vous est obsession be extrait yemba moi babona sur la vérité ba yoke ça bon va bien mombe quoi. Et ça peut boss di kan maboko bank iskaza loka kino. Moi na isika za ya ntaka ça ya mosali cercueil mokolo liwa na yeba kundi ene toko dikandobo sani no ba bien fait na ngai obimisi oyo se ya mabe yo kama wao zanga mawa bebe nazolila. Merci beaucoup R Kelly. Voilà. Donc comme chité na fin ya émission na biso message na suka ezani. Message na suka bana kin nazoya kala minute après confinement na ozana kin programme ezaka ceux qui m'a ba corona oteto ngoto beta bango moi j'ai mode state par rapport à image ya ndenga clip mais l'homme propose de dispose. Mais tozo nga kin vite fait aussi ça ba séance ba studio et puis si tout va bien, normalement, acoustique et ça, m'a fait trop. On a un méga acoustique, on a et ça le méga. Na Hollanda vient absolument Jésus de Nias. Na Kabose, Hollanda pe Kabose. Kabose, na banda ma acoustique. Na minute so vague moi acoustique, na mon Jésus mutabanda ga ngofo. Des appels bon exemple à suivre donc. Na sogi marambo ezala bien par rapport à temps, par rapport à programme ndenge ezala. Ba ko zape moi acoustique mo boye pe. Bon, on va voir ça. Mais ming eza finition ya studio, ya chanson. Tout ça nzembo moko tikati. Tout ça la banzembo. Mais o to bimisa eza titre signé Dikando Maboko Bank yoka mawa. Déjà bato to za ba mi ba mona déjà na postarango, déjà na chaka. Donc nazozonga kin et après finition studio to la to beti maman clip ya show so to ke Dubai. So to ke Ndep States. Ba confirmer ici la raka. Après on a tout baquet bango yoka mawa to pese ngo makambo to bon tala sko e bilo nini Hollanda donc nazoya kala mingi te tant na okita to leka émission tout ba tutu ba lekaka ya minene oyo leka na Congo to leka to sala ba conférence de presse au salama pour na makambo ngo ezala ekende ndenge ba tutu ba salaka vous comprenez na ndenge ya professionnalisme na yebi ke adriche sénateur azawana pembeni ya
et ma banque en tant que le financier. À refinancer ma campagne bien. Ok, Erkeli, un mot pour na bandeau, batika na New Style, tout le monde ambulance, Jires et puis Charline Paka. Un mot pour na bango. Un mot, ngai nazaka na New Style, na longo New Style te. Oui, mais ça sous singe, non, peut sa position te. Oh, bon, ngalo bien, New Style ezangai. Mais na New Style e pekisa ngate na sala makambo na pas wata, yosko ozonga na New Style, ozonga na bana, otika na bana. Si bango kuta, ton ozonga kuta bango, te ba ozonga pas wata. E panzana. Ba sengi parler pas wata, ba ozonga pas wata. E panzana. Mais oui. Je reste déjà 5 d'après. Voilà, éviter bon. Bah frère, on reste tout les frères, Jires, ambulance, là tout. Mais tu sais quoi, nous avons zonga et pas Jésus, tout solo là. Comprendre? La musique, les amusala. À part musique, surtout sur la bien tout. C'est que les frères et là au moins échanger zati. Mais Arkeli a autres tracé sur eux. Nzela oyo et vous pèse makambulo bi quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Bambote na bango ba place bazar quoi. Ah. OK, ça veut dire que les réseaux sociaux ni aussi la Instagram, Facebook, ba tout ba Instagram, bo s'abonner, ba Facebook et je na comment Arkeli arnaqué officiel les ali. On a Instagram? Instagram, ouais. Bon, Facebook. Nous sera Arkeli arnaqué officiel. Donc, Snapchat, nous arnaqué Arkeli. Donc, va compte et puis, va s'abonner à la compte YouTube Nabiso Moni. Vite fait, quoi. Parce que la chanson est bimana. Na compte Nabiso. Et tout, bimisango, pas ndomboli, notende, bimisa. On a sur la vérité, chez Migeni, ma papa Ngeni. Sur la vérité, comme émission. Oui, Migeni, donc, dans mon boulot, c'est un gars qui travaille bien. Donc, bonne chance, na sur la vérité, émission qui tourne, la caméra qui tourne, la journaliste, la présentatrice, il y a bien. Donc, comment il peut caméraman, il y a bien. Donc, félicitations à Bambote. Ok, merci, ba dédicace na yo. Bambote. Na Europe, na Kemmingi, Europe. Na Kemmingi, parce que dans na Luanda déjà sentir. Na Kembangu, na omo na mbasa na Mede Makenzi, na zomo na Neshapindi, na bosa ni TV na Pito Mavungu. Na pesio Bambote, Masalanga Bernard Cavalli, Jires Bondo nationalité belge, Jean-Smar Lenvo Savindi. Et puis je vois mon vieux Paulin Catalan Sheraton, je attire à la petite naïté depuis. Donc, na moni li souviens na Otis Nzoko. Otis Nzoko na Feyland. Masalanga Jibon Mbala. Mais c'est le noir, Bambote a trop beau gosse. Basé belé, hein. L'autorité morale, l'honorable Alpha Imbolo. Nandenga Luanda, namoni le business Maboko Bank Dikando, patron. L'homme, le patron a confinement, donc confiné dans les Kitoko. Donc, vous avez dit, santé za Kitoko, Arkeli a bébité, Aza toujours en forme, mais hôtel il y a bien cher. C'est pas facile. Automatique, hein. La PC Bambote il y a trop, automatique sans oublier. Nani Soussou, na bossa. Mes condoléances à mon ami, le grand Djogo, Bobo Ngenda. Tu vas perdre vraiment Madame Naé, ma condoléances à trop. Je salue Djogo Mongo. On appelle ça Bambote. Je salue Fiston, le grand chauffeur. Et puis sans oublier Joël Yaïchwa, mon pote, Bambote à trop. Voilà. Ok, merci beaucoup. Tout comme dans cette émission là, c'était Erkeli Anaclé. Donc, après si la position vous comprendre ça, vous Anaclé même dans Facebook, Instagram, vous et puis Azan est sur News Twitter. À longue, il y a l'orchestre naïe. Azan a signé les boss, babina confinement oyo. Boss, Ozo Salama Kambu, et ça parle du centre Guérina. Boss di Kandoma Boko Bank, hein? Ah, parle du centre Guérina, n'a pas c'est Bambote, tout cela. Il y a cela bien. Sponsor na bis officiel. Ok, merci beaucoup à mon parrain. Ben les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Pourquoi pas saluer Tima Lebo Mabé Zéro, le cœur de Priscilla Weza Tokos, Malobi, Binonde, ma parrain Eliana, je vous aime beaucoup. Pamela Mayala, la brésilienne, moi c'est Sango, moi c'est Mata, moi puis à Charlène Kabé, Morine, ma grande sœur chérie. Lélia Ali, puis Bofi Sensata, Bambo, tu l'as mis place Bouza, en direct de Paris, Guy ou mon papouche. Des gros bisous à toi et puis à Drisha Sénateur.
Yes, allez ya libanga ye wana ya donc ya zaona mikolo bando mona déjà sénateur na solo la vérité bon donc chaque semaine bon message na pour bando mona ye anayo to clé côté les mains ya mosali cercle mokoli wana ye bakundi ya netoko dikando bosa nino ba bien fait na ngai obimisi oyo se amabe yo kama wao oui to ça zanga mawa bébé osanga mawa bébé osanga mawa na ngai ciao ciao Gloria Mansoni bambote ya Geli